à travers le monde bozu penza libako kolunda biso to pesi bino mbote toza ki penza moi temps ya pause mais toza penza de retour toza ki penza arrêter moi déplacement muke mais ngwengulu nzambe azoksi biso susu ba imboka mukwalelo to kosola na papa atandele papa ndele papa atandele azana maye azali nango azali na posa koloba na bino ba imboka mais aussi pour na ba autorité pour na kozwela ye penza mikano esengeli po ete akoka ko récupérer oyo ya ye mbongo to kobeta pena mo masolo anon ya large par rapport ya makambo si koleka na vie professionnelle na ye atandele mikano kobeta biso demande na yo pousser penza yo oya awanesi kezani. Normalement ngai nazalaki na ndako namoni tango naza kotambola na kutani na mundele moko alobi azokuluka mutu ya musala po abongisa depo na ye po depo na ye ezalaki na kokoso rien que mbongo ekota mingi bato baza kota mingi mais mbongo eza kota muke alors clé na bango ezaka na depo yango alobaki ke kota na depo na koti na depo bazalaki kozwa 6 000 7 000 par jour soit samedi le mususu de dimanche 6 000 7 000 mais tango nga na koti mbala moko monté 14 000 12 000 13 000 chaque jour na opoeta wana na opoeta alors bamoni ke oui musale bando salema de 2013 jusqu'à 2015 bamoni ke musale fongami kitoko bachanzenga batindinga kitambo tango nakomi na kitambo bakomi kotindanga likolo ya ndako na bando longola na bando sala ki méniger menga naza méniger te alors tango na moni ke naza méniger te bamoni mabe ale discussion bandi na patron ali bikende na yo na longwe kolongwa na longwe pesanga de compte na ngai ba pesinga eloko te deka ayeko sala mukanda ayeko pesanga yi Mambongo. Ça va le côté de la mikana, mais quand on explique biso rôle ni le balai que jouer na au poète peut préciser biso au poète au wapi. Au poète il y a magasin, il y a ville, il y a avenue de la Cercle numéro 4. Côté cimetière. Au poète ezaka moko. Na oza na kitambo, na oza na ma ville, ezaka ya moko. Poète ya mutu moko. Le propriétaire non comment le propriétaire comme on ezali Ricardo portugais na bané belge. Donc baza ba associé. Oui. OK, parle-nous maintenant on comment qui na kitambo. Tant on a commis na kitambo na komi ko soigner ba moto na bango. Ko chariot chef ya chariot ya moto na bango. Après avoir ko za la chef ya chariot balongolinga. Tant balongolinga ba pesa ngambongo ba boy ko pesa ngambongo. Na ke batindinge pa deka. Deka lobino na zela mundele apesa ngambongo. Na komi ko sala va et vient pour mundele apesa deka pesa ngambongo. Deka ono mundele apesa ngana mbongo te. Yaka mardi, yaka lundi, yaka vendredi na moni na shilinga ba. Mais comment c'était possible pesa ngambongo te na tiki. Na tiki pendant une année na va ngana ndako. Après avoir une année de 2017 au 2018 Ricardo yemoko benga lisusu. Alobi yaka papa tandele yako zonga na musala po musala za kufa yako zonga la musala ngaloba na kozonga problème yate mais siko ba droit na ngali bo sala be est-ce que mona kiteke to pesa ki de compte te to pesa ki de compte to pesa ki pe attestation à faire de service te cela veut dire to zaka toujours na yo so ki to pesa ki attestation à faire de service mbele musala no isilaki but news to pesa attestation à faire de service cela veut dire musala na ye isili alors yo to pesa ki to seka to na posa na yo nazongi na musala alobi nanga lokola tokima kampako l'état okobanda kozwa mbongo epai ya deka toujours ngabino soki pa deka na kozwa mbongo te deka azali sous-traitant ngabina kozwa mbongo epai na ete loba mutu mususu abino okobanda kozwa mbongo epai mire ngabino lokola ezali keza droit ya société na bino premier yate na kobanda kozwa mbongo epai na ye na komezwa mbongo epai ya Mireille nazosa na opoeta nazozwa mbongo kuna mais Mireille aza lokola Jean Pierre lokola azwaka mbongo epai ya mundele après kofuta biso nga nasala nasina contrat verbal na mundele na dekate na Mireille pete alors tango tokomi le 20 bolobi pena mikanda après tango
tant que commis le 19, le 19, le 7, 4e mois, non, le 11, 4e mois. Oh, mais j'attendais le, to ligne sous-te parce que yo ligne monter ba pièce wana te ya moto tenga bino. Est-ce que du domaine aux ali moto à montaka ba pièce? Oui, nazali naibaki makama moto. Na ekolaki makama moto tango na yosa na médecin. Utiliser yo na ba rôle mi balai. OK, rôle mi balai. Alors parce que naibaki ba moto tango nazaki na Médecins Sans Frontières. Alors on a sala na Médecins Sans Frontières na Lubumbashi. Tango na yawa naibaki se ba moto wana. Alors hier siko ya pesinga musala wana. Tango na bandi musala ngana lebike no ba pièces za incomplet. Abandi ofinga ngalobi mwana makangu ntaba ngape na shiliki ngabeski yoko travailler na mwana makangu oko travailler na mwana ntaba alors na kosala sute na kena ngandako lokole zaki dimanche abi lokolo shiliki lokolo biboye oko sala sute lobi lundi leka na bureau to sa de comptes zo mbongo nayo ngabi sava lundi pe na zi nzela na kei pona zo mbongo na koma kuna oria pesa ngai mbongo complet à sala de compte na ya 2013 au 2016, il y a 2019, 2018 et 2019, à Pessinga, 7 jours de prestation na congé payé. Et bon, nous sommes le week-end que fond la place sur lingi. Nous avons fait son bon société. Vous avez droit à bon société parce que vous allez impolinga bino, jamais nga impolité. Yonde muto bande ko finganga. Pesanga yi de compte ngana kenda. Abo ya le week-end que fond la place sur lingi. D'abord, ba mi continuer sur mbokoyo. Il y a Congo Kinshasa baliaka awa pa na ngana restaurant atake kufunda bakosala ngelo kote bakanga te bane belge alobini ni ke ngana sala 30 ans muto kanga zate donc na portugais na belge même parole alors ya ozonga kina bango sala bango combien de temps pour bakoma ko sala le décompte final na zonga tango na zonga kina bango na sala ki une année na 3 ans na cela veut dire 4 ans. 4 ans. Mais le compte final, c'est qui a bilan il y a 1 an. C'est là de compte mon côté. Le bako pesa de compte mon côté. Mais bon, benga kio pour bossa la de compte. Bango ko benga to ça de compte. Maintenant comme akono riba pe to ça de compte ba pesa nga mbongo il y a 7 jours na salaki 7 jours prestation na congé payé ici. Environ combien? Awo ba pesa nga de $325. Ok. Par mois, mandat que vous avez combien? Par mois, nous avons $350, y compris samedi, $10. Cela veut dire que c'est par mois, nous avons $390. Mais dans tous les 4 ans, quand même, on se retrouve qui dans Ozaki na Bango. Bon, tous les mois, même bon, on a tant de foot là-bas dans la classe, Nandako, Moussalakangoan. Vous avez un Non, on a un balai. L'accès au Mikanda, on a l'accès. Bon, Mikanda oyo ya liboso yango oyo oyo nasalaka de 2013 au 2016 yango oyo. Or par contre nga naza kozwa en dollars $350 plus $10 et sengele ki nazwa mbongo en dollars mais deka sali asali mafia leo babengaka maguya azwi mbongo na bureau en dollars ake ko changer yango aye ko futanga en franc congolais oh déjà muibi normalement il faut futanga 300 et quelques dollars 300 et quelques dollars futinga 219 000 francs, 219 230 000 francs congolais. Donc, il n'y a même pas de salaire. Mais, nandimaki yango pona nini? Pona zo épreuve ya mukanda. Parce que mukanda ezala kite moyena za na épreuve ezate. Pokuna to signer un contrat. Donc, tant côté kuna besoin d'un contrat. Tu nyonso basala kana opoeta mutu moko taza na contrat. Toutes les personnes. Il n'y a aucune personne qui a le contrat. Okay. Message ni no pesa na gouvernement avant to côté ola ka suba document mususu. Bon, message na lancé na gouvernement. En tout cas, merci mingi na président Félix Tshisekedi Tshilombo na ndenge
on y a 7 ya kolobake état de droit yango pe tozo makasi parce que biloko esalamaki na tango ya gouvernement leki moyen to funda ezate poso ko funda bake ko benga colonel bake ko benga major moyen o réclamer ezate mais lokola Antoine Félix Tshilombo ayeko tia loi na eka lobi non président s'il vous plaît président Tshilombo alobi ke état de droit yango wana na telemi. Est-ce que par rapport à au lobby que vous avez contracté na siko banaye kusala au poeta ozana ba contrat est-ce que pensez-vous ba konza la peine la maison à kondimayo et le koni ko l'accès réellement que ozali moko à travailler qui na au poeta. OK, merci mingi maman. Tango baloba ke kende ko funda place so kende ko funda na kende ki na ministère du travail. Tango na komikuna ministère du travail kaka ndenge oza kolobana nga ndenge pe bango balobaki ministère du travail tuninga bo yo ye ko réclamer droit na yo est-ce que bo sala contrat nga bi non kuna to sala contrat to sala kaka buluyek abi non mais pona yamba yo il faut moi document moko ezala na eko bimisa congé à Noël document oyo congé à Noël tango inspecteur amoni yango abi mais oui effectivement document yango wana inspecteur le bicalor siko na zunde makashi ya kokomela bango na benga bango na vandi sabino bino nyonso tout alors inspecteur du travail a sali première convocation et kei baboy ko yambango deuxième convocation mundele azong ici message boy alobi messager kende ko yebisa inspecteur azotinda yo atindo sute sinon na ko kangisa ye. Donc, Mundela kanisa eke tozaka na régime ya kala. Alors, messager pas comme ça, message pas inspecteur le bigano, nga moko na okende. Inspecteur ami kitisi akei kuna, akomi na opoeta, atuni bango. Papa, aveni de la cercle wapi opoeta ngo, yoka kochi. Abi papa, direction générale ya opoeta wapi yango, aba place Giovanni. Et bongo dépôt yango wana kuna. Bon, mutu tele boyebi ete parce que mutu boza koloba to yebi ete. Po boto ndimake mutu asale pa na biso, bo pesa biso preuve. Bango bandimaki teke naza na papier oyo. Bandimaki yango te. Po bango basala ka soki mutu azongi bazwi papier oyo ba pasoli. Menga to tango nazonga ka nzambe asunga inga na tikeka na ndako. Na le levanda aka na mikanda. Tango apesi inspecteur abimisi papier oyo apesi. Na caché na bango te. Te yango bakomi yango. Oyo nani na bango. Oh, signature na bango. Oh, eza signature ya chef du personnel na bango. Lakisi papier, apesi bango papier, signature ya bino. Abi oui, signature ya biso mais muto yo aza muto sous-traitant, asala ke pa na biso tala bigeno. Ah ba komi au poète, ba komi sous-traitant. Nana posa ke boya kuna na vani sabino amiable natali sabino buku ndenge lobi. Qui s'assoit sous-traitant, qui s'assoit azo sala wa. Lokola sala ki awa, il faut bofuta mbongo na ye. Boya kuna botoyo kana bayate azeli bango plus de 2 semaines bayete troisième semaine to moni de inspecteur amoni de ka ye wana ko lukaya lobi inspecteur ngana ye ko lukayo limbisa biso toza ko yate parce que mundele azaki azate azana poto soki mundele aye to wa ko sala de compte ya muntu te pese mbongo na ye inspecteur lobi ko dossier na bino yango na zozela bino avana tinda na tribunal bino boya na laksa bino buku ndenge lobi. Alors, bande kenda deka ke libela. Yango inspecteur le bikeno, loko le comité déjà ba 2 mois azoyate. Asali PV na ye, inspecteur asali PV angoyo. Inspecteur asali PV na ye pour situation kende tribunal. PV angoyo. Na kubanza bozomo na PV angoyo inspecteur asalaki eza 4 pages. Sikawa tozoko lukato kende na tribunal alors yemoko deka abengi non mais avocat nanga plutôt avocat nanga bengi deka atindili bango mukanda baboy ko yamba deuxième mukanda nde baye ko ndimba ba solola basololi ko solola basololi eza malambu te donc masolo na bango eza malambu te yango wana
na monique il faut na passer na prince comme ça mokili mobimba bayoka au poète makambazo sala parce que alobaki boyeke kende ko funda ba mi conjugno surtout baliaka epai na ye entre temps moko belge oyo babengi bane alobi asala 30 awa mutako kanga ya zate alors yango wana na ko réclamer droit na ngai. Voilà, très chers internautes, Bino Penza Bolandi, c'est avec beaucoup de tristesse que nous avons rencontré cette histoire de papa Atandele Sébastien. Vous avez tous suivi. Vous avez vraiment douleur, il y a monté ma papa Sébastien, à Zali employé. Il y a au poète, malheureusement, Tokyo et à lobby. Bino Papa Kondi, Bobi état de droit, il y a un gros papa Sébastien, Penazu Makasi, il y a quoi un micro na biso. Pour la penza pour expliquer oyo ezali koleka na vie professionnelle na papa attendez un mot de la fin. Bon mon anga suka na pesi ba konjamboka nzoto makasi nzoto konongono bai kampiko ndenge bazako landela dossier ya kolobake balandela peuple en tout cas na sepeli mingi mais au poète na kotika yete to kenetina suka. Pour to suka penana yo papa attendele ozana bana boni nana bana mibale moi si mobale. Merci beaucoup. Un grand merci à toi Grâce Bibombe Bidim Tazaki Lilo Nassima ya caméra la moni Fleurette elle est là de l'autre côté. Un grand merci ceux qui Zembe azongete ba abonné à Congo Impact News to très prochainement. Bye.